Merci na ba fan nyonso ya émission maboke ai balobi biso toye to manka kibino fort balobi toye lisusu émission maboke yango toujours balobi merci mingi na ba o bazu susu opportunité ya kolanda émission maboke na KNB News nde makambu. Alors na sanga mo côté awa na kati ya plateau na ngai tozana Papa Ngwanzu lelo azo dévoiler ba secret ba bibo a toujours branché. Papa Ngwanzu bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, santé qui m'a vraiment donné Angola Nzambe ka nongo mona muke muke kaka. Na sepele sekina yo ha. Nga pe sepele netale na hôtel ngai. Papa Ngwanzu. Maman eh. Na sentir ka ke oye. Na yaka déjà pe na yé lisusu na ina kanda na bino. Somo. Makasi donc en na otala bimission na bino ba tout bazole ka bandeko na ba artiste. Donc na beite so pe na Papa Ngwanzu ye fulo sensi pe na te papa. Balobi bandi makambo bandi ababi to ça toujours branché babi lelo zoyinda Papa Ngwanzu. Maman. Est-ce que okoyebisa na ba fan na yo na ba fan ya maboke parcours na yo? Ouais, merci vraiment. Parcours na vraiment isa moulayi makasi. Papa Ngwanzu abandi théâtre na groupe théâtral Bafana. Ya président na Tito, je salue Sikazali, mutalaxi na théâtre mutapondra parce que pour wana za oncle na propre. Ah bon? Oui, grand frère ya maman nanga. Donc ko banda na Bafana théâtre na ko lungana okende pa ya président Tatuka Lombo. Que ton nom réponse o akufatika biso. Bandi pa Tatuka Lombo ti na yeko ya président yeko kufa. Natali président kufi na moyena vande za te groupe yeko panzana. Na yeko lungana na okende pa ya président Mbonge. Et on a président Mbonge, bah yeko assassiné président Mbonge ayo kufa lisusu. Oh. Oui. Et c'est dérangé vraiment en casse de Nzambe. Comment parcours on a vraiment? Bah président ba kufa kaka. C'est nga moyen na moteur bon président. Qui signe bon na mala nga mo suspect. Yo appelle on ina lobati. Oui, na mala nga vraiment nga mo suspect na Tatuka Lombo kufi. Président Mbonge kufi. Na yo lunga wana décourager nga vraiment. Na yo tika moi théâtre muké na bano bina balé. Na bano bina balé bon le balé vous me dit dans ngate na yo songa la théâtre na sali groupe na ngamoko na 2008 na yo sala groupe na sali une année groupe yo kufa bon na habité courage na yo ke pas moi Charlène Benz era longi ba président Caleb a sali pièce de moi ya kufa ba ma sœur na yo ki ne pas na ye pe ayo voyager na ye akene libanda mboka libabe partout libabe toujours pour na ngai na binatika musala ngoto nini. Je ne président Fisson Saï. Je salue mon papa ici Kazali. Président Bayo Kanga président à côté prison. Eh. Oui. Na tourné Nzambe nini toujours kana ngai. Bon. D'ailleurs qui n'est pas masalanga alage. Président l'a dit alage na saluer sur ce Kazali zodo do capo. Tu travailler na masambe. Si et ko esimbigati. Vous comprenez? Nayo tika su papa alage nayo ke pas président Jimmy Konzo. Vous comprenez pas quoi? Eh. Atamboli makasi ya. Yo si saka pardon. Atamboli. On déjà ba fan déjà ba comme on na ba question. Oui, non répondre bango. Na combien pas président Konzo, président ça na bien. Mais vers comportement ya moi si na ye donc moi si madame Tansia. Oui. En tout cas Tansia a bon ça peut caractère na ye. Ah. Oui, na combien pas Tansia, makila na ngana Tansia e simbati. Poni, ça rechecker pe litoy, yanga mona que pe suspect. Bon, na na petit de linga basa wa tuté. On est là vraiment parcours au maman na ngama losa après ça je salue mon maman. Aïe ça vraiment pas au mela mingi na musala bino. Moi ça motuté et ko simbelo ko motuté. Bon, tant c'est là qui vraiment mingi ba kumisa ka ye. Beaucoup ça bonne répétition pour travailler mais soit coach ka couper. Attention, éclairage public. Kasi moi ça mo konza yin. Maman. Moi ça mo konza mo konzi. Bon oté. Allo bien. Bien sûr ça mo konzi, mais na ta musala ti. Omi ta musala mi coach samaka. Omi coach ici au lati esprit à travail. So ko ça omi coach so coach na belle profondeur ya musala. Oka couper et regarder ko démoraliser artiste na expression wa komaki. Kati musala ndo kumisa ye ya coach avani mobali ne so yo yoka. Collaborer bana makala bale yo collaborer. Oka bono kumisa su konzo. Directement obimi na expression na esprit musala za kinango. Et on a le président Konzo, Nabina qui est pas champion du Congo, Mouyombe gauche. Mouyombe gauche. N'a qui est pas champion. Lobaya. Tu vas le voir mon gars. Ah, vous avez émission là, tu qui est. Salut mon papa, champion du Congo, Mouyombe gauche. Pas même question, mais moi je tourne en haut, tourne en ligne. Attends, Papa, oh, on a mon
papa oza moko tomona ke papa papa kabila yemi papa ozala wapi koto nini na mboka nini nasali erreur natuni papa nauti akatanga na miso ya bato talisangisa yo papa oza moto nga naza papa na yo nga naza champion du Congo muyombe gauche naza nani nazongisela siko champion du Congo naisi nauti apa ya président Konzo atolanga pena Konzo azala wapi koto nini na mboka nini zelano ayebi ete nazoba na ignorance te aza président oyo nga na uta mais kuna siko bayebaki ete muyembe gauche alobi yango clair pa bombaka te papa Konzo azala wapi koto nini aza moto kabila yebi ye wana epoka président kabila ya ex président sortant kabila yebi ye ngapela nasali na ondima te nabika papa yamba bagroupe moya mike basima ya ndako kaka owangani groupe na osala ni champion du Congo yebi ye te bonga na osala nini yo mpo owangani na wangani te nakotika na kowangana ya champion du Congo kowangana te kobosana oaccompagne ye nga aza nanga mwana papa aza likolo na osala nini na accompagne nabi papa bagroupe moya mike kaka basima ya ndako kaka par-ci par-là abi papa tout comme okoke pe koyebisa ke non papa kuna travail vraiment ezali travail makasi ezali mpo ndima ye mpe kame mpo moni mwana na ye nalobi oyosolola na champion du Congo yo wana kombo champion du Congo atuni oyebi Konzo na osala nini se yeyebi ete bongo na ndima ye ngapela bite papa bagroupe ya mike kaka oyo basima naboyi ye pe te nalobi clair obenge kame bagroupe ya mike esima ndako capacité ya série Konzo na groupe muyombe gauche yande mote muyombe gauche amusika likolo bafani baotala biso bayebi mama atuni soko bactere na ye papa ngana yebi nano bango tonosi Kikedi je jure devant mon Dieu na komo nzambe ya kimbango oyo kanga likolo mama babi bafani maboki ayo india boya kotala mama muyombe gauche atuna bafani bactere na ye papa na yebi nani Kikedi nabi c'est que tipo yo aza plafond siko mabele elo longolaki pa muyombe gauche po via répétera te yemoko champion groupe na ye et répétera te oyebi joueurs avant beta match faut s'entraîner siko biso on entraînement za raté boyaka bovandi via ko ya pesi bino briefing a briefer bino si manango boseni ni bobo ezime caméra papa yo on jouer boy maman yo ko jouer boy action bo travail siko ngana mona ki ngoza fight parce que na mesana ko bambana na tatami na mesana ko jouer ndena yako lokola muto muyombe gauche azo reconnaître ezana ni Kikedi tema kuna pas président Konzo eza groupe mike c'est que pas président Kikedi eza groupe monene vu que président muyombe gauche déjà reconnaître za bongo muyombe gauche a mukolo Kikedi pe par rapport au niveau artistique na ye aza mukolo ya Konzo oui na yebi na tiso na kosa c'est vrai qu'il y a dans ça théâtre Konzo aza pas zigwa Kikedi aza no président ya zigwa en réalité pour ta génération ya besobe génération ya président Mundweri bana ba uti pas mettre pai ozomona Konzo aza mwana ya Kikedi nazolo bango teke non nazoko bunga gauche droite nazolo ba clair ya likambo ndenge ezali oloba no vérité nazolo ba vérité likambo alors biso ba artiste to bunga na sokola na ignorance no mona tala gabité na kene pa ya nani ba Kikedi ndena yako kene ba Kikedi na sali test na nga ba ko retenir nga nandi na vanda ba Kikedi na travailler na sali 3 ans na moni non quand même au meli pe hein oui na umeli pa Kikedi na sali 3 ans ndena yako tala te na meka pa ko beta ndako hangar na ngai na zo tol c'est to ngama misamai sincère na vendre na ndako nanga ndele na sala groupe théâtral nanga groupe théâtral Jemima de Papa Ngwanzu dans deux aboza groupe je suis président du groupe théâtral Jemima oui. Félicitations hein. Merci maman sikoyo yebisa non un peu bafanya maboki et pas Kikedi de sumbi na nganda te si je comprends bien et pas zoro na sumbi na nganda te. À chaque temps, père, on aime manzer moment où il biso na masumu basalaki zoro limbisa bango bipa ibakei molili kaka masumu na bango semi kumba lelo bamisengeli yawe zoro limbisa bango. Donc il y a pas qui na sumi na nganda te. Siko osenga ki permission bi ke père na koki na ki ngapela sa mouvement nga pesi autorisation archi faux siko soki na lobi ke na senga nzela c'est que na kosi c'est que beti faux bon ngamro pena na kendaki pona na double travail pas Kikedi nazala ki travailleur na rénover Kikedi nazala ki sous travailleur na cabinet ya
la sycomore ya Maman Chatine tela walongo la femme à Sinzi. Moi si Maman Chatine avec son travailleur. On travaille na rénover, on travaille sur un cabinet naï. Parce que dans le moment qui dit pourquoi papa ça bien, maman ça bien, na ko sali kamute na beta massage na TV devant ba fan même nzamba opinir nga. Quand même ba wa on dit mais kuna pas président Konzo lobi Tansia madame Tansia quand même atengami na sala ka ngate na beta lobi no vérité. Na sala ba vérité na ba te pona moni caméra na moni nini non. Na sala ba bizela nga sembo po soki na kosi ngabelo comme président. Donc so ba no nga na déjà na sima. Personne aussi ba fan ba Hollande biso na ndaku. Oui, oui. Défendre hein. Oui. Maman, na bibia président Konzo azane bien. Mais papa est-ce que so nanga en tout cas ba so sala mwasi na musalati. Ba so sala mwasi na musalati. Mutako bomela pena président nga Jimmy Konzo musala est beaucoup plus que mwasi na yi. Papa zane social, azamte malama ofongola yo makambo tombe mwasi na yo vraiment. Maman Tansia meka ko bongisa musala pour de façon ba leki na biso batikali kuna bazo pe chance ya komona bisengo biso parvenant komona ti c'est un peu Maman Tansia yo ki bisika zali oui na yeko vana na rénover ki kedi et le sala ngana na rénover ki kedi Nathalie papa ça bien maman Chatia ça bien mais na umel na musala vision na ngezala ki asona ça ki nzambe 2020 partout na kozala ta pas président Lombe c'est que 2020 réseau tapé ceux qui n'ont pas ndako etangaka mais ça c'est ils avaient pas ngai ndele les qui mokanisi ça groupe peut-être les gemima na longwe pas kikedi na tiki mabete na sumbi na ngandate mais quand même au sengi autorisation c'est la autorisation ti kama bende yango wana ti kasi mabende yango na grave ya makasi peut-être yo mona que sumbi na ngandate mais si ka président zali afandi abia petit wana beti fond na beto li solo moko akota l'émission abia petit wana fond na beto li solo moko mais yo moko awolo bana biso sumbi na ngandate mais na ko biso eloko moko mwana moko boya senga ibo mengo papa na ye akenda sala pe fa bino beaucoup faka wana te non tali so clair papa ici mwana personne bo mengo za te poza na mwana mkifo za na tayo za na ndaku na ngai bon mwana talaki parce que na kokaki déjà fa ki makinga pe na kimi ndako papa na ngande ko kima na buki porte ya rénover na sauter mir na kei kasi mwana wana zonga kipeti mwana wana ki mwana zoba mwana zoba po er papa c'est yo mwana maele na za mwana maele pour qu'il y ait des absolument comme moko na on s'appelle le 2020 2021 et ko sala bana nyoso ba sa succès na Congo awa ba sa bana ya rénover kikedi to mona ngolo machiko alunga sala groupe Navigator à sala groupe na ye malgré Richard la zongi na rénover kikedi azongi nani na la fille nani c'est qui encore nani encore nani la bossa ni komboni la fille wana kaka ouais la fille wana zotanga kombo wana asali pe makamu na ye ndenge bazobeta ngapelo ngwanzu na obeta na kwena ngai mais ngandenge na kere no feki kedi boye donc na ata kinga na okeli boso na zonga simate bomba émission na to salinga no lelo papa écoute internet peti oui ndenge na lunga no feki kedi boye saka na zonga te soki na zongi papa na nga zo sengi intervention bengi mwana ye ou bien nga mwana na sengi papa na nga papa na ko yo tourner papa na nga na benga na ko tourner c'est un peu ça vraiment. Est-ce que banda aux 8 ans ya kolongwa epa ya présent Kikedi est-ce qu'il y a déjà uzongi popé sa tambote ou soit bengi na téléphone oyoka ni na koyebisa yo o vérifier si réellement ça kanda na ou pas na longwa ki la rénover Kikedi na janvier 2020 pardon na longwa to komi na ba confinement boye ba 4 ba février na yo ko fait la grand frère na nga liboso une de la famille na kei na ndako na ye pona ke pese formation que non na ko fait le grand frère mais ba news de bi mais que non ngwanzu asali groupe ya CC et comme il peut président kuna que non ngwanzu asali groupe mais ngana na yebisi eti na yo kende Nathalie akei oba ya melenga bango nyoso na ndako na ye na salongo par rapport ndenge bazwanga ezalaki différent na artiste na salaki examen de conscience na coach na akei na mutu nyoso to pangwanzu mais na komi wana na santi ndeba ya melenga yi papa wakate suki ouvez na va me condoléances ça va ba ko suki ça ba ko suki na ke maman basi mama cheta vanda ki mwasi na ye na moi maman zolia comme elle est gentil atie biloko mwanzo soko wa tolia ko bande olia ava maman musali na nzambe bomba ne makambo te ando betama comme na cesse mwanzo to ko sali groupe ngabi mama na wanga naki vraiment maman na sali groupe te yebisa nga vecteur maman na sali groupe te to le to si maman isra mes condoléances azui $50 akabeli ngai wana mwasi ne machati asina participation na ngai yango mais jour matanga ko bima yebisa ngai na yebisa su bango te nande na kendaka nande ti lelo lia face kanga face c'est que ça mabe
nga pe na comprendre koza mabe po bato de ba yambe na gentillesse bongo oko sala bord mais normalement il faut que ça peut président que non président la coquille na za mwana na ki osala bord biso na kimba to robaka ndi mwene kutana mwana lengi eni ko mopuki ai rositi mi ma wendi eni guish elaki si boyo soko moni mwana soso zo vimba na nzungu lobake mama botaye azana si sko yo zo vimba nani azana si na papa Petro Kangila c'est mon producteur à moi en France. Ah bon? Ah oui. Il y a un négligé président qui dit. Tu es négligé père, tu négligé papa. Est-ce que tu es négligé Zoroté. Là, quand tu as cassé quoi le bac, non, moi, na soso, maman na yende président qui dit. À soutenir yo CC. Tu es père à son aranaï, qui est à son aranaï, qui est à son bango, on a été, sobo carbone, na nyonso. Bango, banan. Na ka bango. Na tango ma mutu na dika bango. Qui est du son lungo, qui so bengi, sauf qu'au fin a été. So ko fingi papa, bon, et papa nyonso, so fingi. On néglige mais qui est à ton fingier te ah bola moi qui est de lekebele ah bon bola moi zoro lekebele ok ba fan na biso bisika bozolanda biso tozozo moi extrait ya mukie oyo papa Ngwanzo saleli bino pona juste ko sekisa bino na ndako bisika bozali tozozo nga juste après libele moninga ezali kuyelo lendo te na libele solo batala kabizaleri finga babokilo bébé taba semeki na yo essentiel ozale poli kisi ya dibalaye makofie ah mama ah oui balobi kuseka ezalaka médicament de santa mutu soko sekaka te okonuna va moi c'est que simon litama aotuna yo oyo genou pourquoi parce que po osekaka te bande ko en tout cas na kosa bino ya solo koseka na poto ezalaka médicament de santa mutu soko sekaka te okonona va noko ya minata na le mwana na ye aminata noko ya minata aboya souffetima noko aminata mesena fina ye chocolat bandeko noko aminata abimiri bande ya lupangu amoni manga likolo ya nzete iteli noko amati likolo amati letape liboso atomboli likolo mbala moko pantalon na kati na ye pra epasuki noko abeleli mwana kasi na ye aminata yelanga nzete nabuka manga aminata pa yeli noko ni nzete akomi na se noko likolo aminata buwaka misu likolo amoni noko akangi noko namoni noko yebise uzasoba soku moni crochet aminata accroché noko akimisi likolo noko bela aminata aminata crochet aminata landi noko accroché wakosia yaya kusaka na poto zalaka médicament na santa mutu lisolo na betela bino ekamusenga mokunzoto pelengi singa nsitu yaya conflit sur la bible bapasteur ya mindele na ye biso bato mwindu baoyokana te balobi comment expliquer biso nyonso toza bachrétien tosambelaka nzambe moko mbe soko fongoli na bible kokuta mindele na mindele Matthieu mundele Jean mundele Luc mundele oh yaya balobi bible sika pe izubima eza ofongoli pena bukasa verset 3 mandiango verset 8 minianga verset 6 bon yoka évangile saloba kanje merci vraiment en tout cas c'est moi papa Ngwanzo international mitimi kuruba mboto ba mwele pusha ndoki ndoko ba mpusha merci vraiment à tous à vous. Merci na bino nyonso bolandi extrait oyo balobi esali bino ba bien ba chebe de na ndaku balobi esali mon cordon Jimmy Mukende esali bien plaisir ici Kazali papa Ngwanzo yebisa biso comment oza ko évoluer na groupe na yo est-ce que ezo kende liboso to mo ba kokoso mo boizali bozo répéter wapi pour le moment. Ouais, merci vraiment donc makamut nyonso ba mabanga ba nini ba kokoso sanga na ngoti ezanga na ngote donc même avec Nzambe tout ça vraiment à l'aise groupe Jemima ils ont répété na commune Ngaba na commune Ngaba c'est Prince Université na espace acoustique donc groupe Jemima ça on a répété on a vraiment tout ça bundaka ni mno so bundaka na déjà na 1 mois mais na 1 mois on a déjà on a déjà une affaire de 40 ou 50 acteurs actrices on a déjà travaillé na bango. Ah bon c'est que yoza social on a ko be batika non na social. Mais jour où tu as kutana bana nga otuna bango ba question wana o nga répondre aussi ko ni ba répondre pour na ko ba oui na social mais ok bango bi na socialité c'est que non la sera o malamu bisika na utina rénover ki kedi ni na présenter pour le groupe Jemima
Déjà, beaucoup de la TV. Bon, nous sommes dans la TV, tu fais à moi, nous avons un tournage, on assiste, nous avons des chaîne, on a repéré ça, il y a présenté Moussa Nangai. Mais quand même, nous avons répété. Chaque vendredi, nous avons pièces préparées déjà. Nous avons un tournage 8 semaines au Banda. Nous avons tourné premier épisode, il y a groupe Gemima, nous avons déjà 6 semaines au Banda. Ah, ok. Oui. Président, parce qu'à un moment, tu découvres, si tu as fan ici, tu découvres déjà qu'il est déjà président. Nazara déjà président. Merci. Oui. Félicitations pour nous. Merci encore. Merci vraiment, félicitations. Tony un peu toyeba. Artiste nini, oyo sepelakani makasi na monde art. Artiste nini onga sepelakani na monde art. Président nini. Bon, on se va appeler comme artiste. Na sepelaka premièrement na président Zorobabel Obensing da 17 étoiles Tekadi Mona. Je salue mon papa et Sikazali. Na sepelaka lisusu na ba na si oyebisi que le ka musanga. Oui. Ezaki on dit même ou trahir. Na trahir. Oui. Na trahir ta. Obi mes groupe na sans autorisation. Na kimi ndenda kumona ki faisait akimi papa. OK. Qui encore? Na séparation na président Ladi Alague et Sikazali. Na séparation maman Ange Kasongo donc président Ladi Esobe et na bossa na yena bela. Champion du Congo. Parce que banane no sepelanda ba monter dans monde art. Oh vraiment so tali bobi. Oh vraiment qui foi na qui foi. Na tanga ba komona bango. Oh pourquoi pas? Na tanga bango. Oh tanga bango ti. Yo Ah yo le ba que ba vérité ti. Ntali boso na séparation to afing sa musala na biso ya ba théâtre, on sa boulot na biso. Eza konzo. Pardon? Eza konzo. Na qui bien te? Eza konzo. Président Konzo. Oui, je salue Sikazali. Oh salue Isuzu. Na saluer. Anandenga mabete. Nandenga mabete. Et là ba loka vérité. Na ba vérité ya mkambo. Ya mibale groupe mo ba lobaka. Soki mbule bete. Boko kutala msuki nani waso mbule beta na bosa ngomba groupe ngo boy. Groupe wana lisusu à part ça groupe mo boy ya nani ya président ngunani na bosa nkombo na ba misatu bon ya liboso bi président Konzo ya po ya ngwana donc yo vraiment bon pona yango oyebisa président Konzo nini na kopesa papa na biso courage ya musala conseil nanga je salue mon président Jimmy Konzo Fatak papa social na saluer siko za papa saluer pas yebi musala te ayebi musala mais ko mutacha wana na bo misele musala président longola mutacha wana mwasi na mama tansi aza mama tsa mama na ndako abokola baleke miso ba Brian abokola bango longola yezo musala au sérieux yango eza musala eza papa yango eza mama yango musala wana esali ozala lelo entre papa tsaka ka sérieux bon tu ka sala ngoma be est-ce que nga sala o azalelo expliquer biso non ozomona libanda mbekati ozoyebite c'est que na suki wana kasi suka no ka wana po na boy to continuer po nga bakangisa ngai ya maketo na suka mbe nga bakangisa ngai président konza appel nga bafunda nga na parquet basoda ba yatina ne faki tedi bakanga ngai bolama itedi de kebele na obimisa mama eza bele to sola kaka. Ok, pesa numéro na yo pour na batunyo so bazana pour ça. En tout cas vraiment merci na sengi soutien na bandeko nyonso to bola nanga papa Ngwanzu misa les ali. Là jeune talent ba travail c'est belé vraiment. On a pesa ngo pa na bino. Na sengi sunge pa na bino numéro nanga ezali plus 243 089 47 00 793 plus 243 89 47 00 793 sur WhatsApp au Zwangai. Ok, papa Ngwanzu pesa 2-3 personnes bambote poto kabwana. Bafan nanga bozo sentir non? Bozo sentir papa Ngwanzu malobezo si la mais à la prochaine fois aoya lisusu to panzango lisusu. Botaka ba véritable imisi. Pesa moi 3 personnes bambote poto chité. Na pesa bambote nanga ya trop premièrement et pas ya groupe Mobimba groupe Tetral Gemima groupe nanga Gemima ingénieur amigo Azima bino tout na lela bino ya trop na bo santé papa Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu na Paris mon papa Pedro Kangila mon producteur motema ya papa mama Tesha Kangila na pesi balobi to bo santé babi so na pesi te na gobela wana producteur nanga producteur président Mabi ba mote no ya to président Mabi babi elamba yango eti musala na sukati président Mabi président Mabi mon producteur on a na kuto na ye bambote si $100 mon président Mabi na pesi maman nanga Malosa mbote papa nanga Roger
Ok. Merci à toi. Merci. Allez, on a passé un mot de terre. Papa Timothée. Papa Timothée. Papa Zaka. Papa Zaka. Papa Timothée. Taka linero. Babi Taka babiloko. Ndalambi kitoko kwa babi. Nzamba image. Papa Timothée. Papa Timothée. Zaka. Mbote Misika Bozali. Notre coordonnateur. Papa Jimmy Mukendi. Mon papa Jimmy Mukendi. Papa, baimuru ezali benga mwana na yo neka na tana baimuru na tana masolo. Tala biso toza. Tala. Papa Jimmy Mukendi babido. Kiasa la biso toza. Alors merci mingi na ba o bazwa ki opportunité toli baku ya kolanda émission maboki na KNB News. Balobi bozala toujours branché, bozala connecté, balobi bo partager ba lien bo s'abonner et ça la biso toza donc bambote bisika bozana les labino fort des gros bisous. Bye.